Na bani théâtre na 76. Na 76, voilà. 76 combien d'années? Beta calcul. Et puis ça rapport à calcul mental patient. Non, vraiment. 76 lelo. Pour ramener le théâtre moi sérieux bino bozala. Je crois bien les capés na maboko a titenge sana quand même. Oh, bon groupe salon to sala ba beaucoup tani. Voilà. To sala ba dialogue contre ça sur na sala pe dernière partie. Voilà. Na sala pe mabo na sala ba théâtre de na le fait titenge sana na groupe salon na sala. Masumu de brende, masumu de brende, masumu de brende. Yo zo mona kage net aleki yo. Kwa sana mutuka azo tourner, azo mona kage kwa aleki yo. Mais bango ça ndenge moko te. Apecho ba yesiko yo ba car ba nini ba vie wana makolo. Na le bilo tanga na soma ba car, bango ba salate. Voilà. Donc ba bino à l'époque wana ba lobaka. Yo bango to ba vérité to ka série na bino époque na bino bozali na succès mais bo bénéficier kana ngote. C'est-à-dire on est au tracer ka chemin pour ba leki yo ya lelo ne ba se retrouver na théâtre. To ba bon. Ba président masumba bénéficier na ngote. Lelo ta président c'est benga nana. Théâtre zo ki na polémique na ko fingana via ba comédien ils a exposé via ba comédien et bomba na lisusu te na vie privée ya comédien ils a étalé dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Ces années pour les autres monde na théâtre na biso. La plupart des amis bana basi. Surtout les bana mibali penate. Surtout les bana mibali yango. Bien yoso yoka papa nsaka na makambwana. Osoyoka par exemple ngalufara makambwana. Osoyoka par exemple Dadidi Kambala tango zangi amvina makambwana. Yango na okebisa ba petit na nga ba TBC. Yango na okebisa ba petit na nga ba TBC. TBC. Ato sur ça l'émission yeba makambo koloba. La langue tue comme une arme à feu. La langue tue comme une arme à feu. Kebaka na mbonga matanga bali yango pamba te. Mbonga matanga organisation nango ezalaka toujours impeccable. Muta ndeko na so ya kufi akpakunda maka bien. Mais na loba toujours lingala oyo. Moteti nguba batala kina munongo te. Mutu nako bato benga na kate za domaze. Aza fuinga na bimisi me. To benga na tamie bon. Relation ezala so bien te na domaze. Be zate boso ezana ngo. Nenga mabe. Non, na nenga mabe te. Bimisa ya reconnaissance te to ba. Moi ça me regarde pas. Il y a ça na poto, na ça na Kinshasa. Bienvenue à tous les abonnés de Tokana Télévision. Je suis heureux de vous retrouver encore sur la chaîne Tokana Télévision. C'est bel et bien moi votre humble serviteur Second Kapanga Kapangalogie, le guerrier de la presse. Merci d'abonner sur Tokana Télévision. Merci et vous avez belé de partout pour Bisso à travers le monde. Nous sommes représentés bien en temps réel, la mission Nabiso Oyo et les Kaka Awa. En tout cas, désormais, Bourolanda Bisso et puis pour savourer Awa. Tokana Télévision, Tokenango Bongo. En tout cas, l'actualité du jour, concernant les comédiens, concernant les Kalambo Kanabiso, nous avons des doyens. Icône ya théâtre congolais, donc les doyens, les monuments vivants où tous en ont na bon moi na kombo ya papa Johnny Tsakala, l'artiste et comédien où to benga kaye alias Moutouakala. Donc tous en les lots, to échanger na ye, to betana masolo par rapport ya musala ya théâtre par rapport à makambeza au tambola belé. Merci mon réalisateur Gimbo mafongola de la caméra na biso, to côté invité du jour na biso. Papa Johnny, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé de faire non moninga. Voilà, réplaisir au monde et l'issue ko yambayo na plateau na biso, donc c'est pas donné à tout le monde l'opportunité oyo et à cause na ba doyen ko ça l'échange oyo. Mais papa Johnny to éviter, on dirait ça lolenge na bino na RTN c'est une lutte contre la VS. Papa Johnny aza ko la kaka te. Ne ba dipenda lo baka. Bien sûr. Ba dipenda lo baka lutte contre la VS. Mais na ko kola ndenge nini na ça toujours à la page. Kaka pe moi na muke na pa na ye. Ba ko bali ko tshana ngatembi ba no ko ya ka moko. Tembe kana bala mike mutaka. Ba tembe selem so moi tembe na vie yo ko liko tigila ba petite tante. Mais na ko tigila ba motande. Général. Oh yena kilote na sana. Moi na ba veste na sana. Moi na ba chemise kitoko na sana. Voilà. Mais na sana mwana déjà na poto. Ba blaze nsaka la bazali, leki na ngajaki nsingi mwana zali, bangunza bazali. Donc na sana ba relation pe bien na poto. Ko sanga na makolata tena ko sanga tena zalaka toujours à la page puis na linga nzoto ranga mingi. Voilà. Na sana ba mo ba principe na yo moni pe mutako yipsoka yo kola ka tena. Voilà, c'est écrit wana donc kola ka ozo bimaka trop jeune, ça apparaître trop jeune. Let na matina taxi mombo, ti moi bi depuis na yeba yo chanja ka te no kola te. Oyo linga ko makoko. Voilà. Na yipseka bongo, na zalo kwa ba simise te simise lingi ka ko mitika akoma ka ne koko yemoko. Ngai te. Ngana toujours ata na sana kana telemia na ko la man nengo te na la ma propre kaka lemso sirveta kitoko ndamono ka azala kaka boy. Na sana bongo. Voilà, on est sur le plan ya santé, ya équipe motoboye mais sur le plan artistique, sur le plan musala.
est-ce que le autre rôle bape ve Johnny azo ko la peine na te car na musala donc changement zate par rapport à la génération zoya lelo na ba leki o bano ba esika to lo ba que match ezobeta makaka souffle wana eza kaka ozopesaka les meilleurs oyo toyebaka lokala na lelo parce que bato babenganga mpona tournage neti esila bisalo sb ntango abengaka nga ye mwana baka papa nga naza fanatike na yo alobaka na nga bongo moni ye na batourna bateatre ne mingi nga nazangaka te yango na moto ozokuna kuta na sikoyo na baleki na biso kuna vi aza kaka na biso bango bazojoue nga mpe nazojoue donc génération ya génération ozomona ndenge eza na bandi bango bazala te na ye mais okutana na bango na bango tozokende ensemble soki bango bakokende boye ngai naza toujours boye omoi aza so bango bakotika nga me ngai naza kaka mpona yemine natambolaka na nzela na ngai donc naza toujours à la page naza kaka oza toujours à la page ve Johnny Ntsakala lelo oyo combien d'années depuis obandi carrière na yo ti lelo tokocélébrer tolobake ve Johnny azototaliser année parce que tolobango mpe mwa kalolobela mpe mwa trop soki lelo natuni bongo parce que tozwa quand même référence pour bateau bakotala biso combien d'années déjà de carrière na yo depuis wani musala monsieur le journaliste na bani théâtre na 76 na 76 voilà 76 combien d'années beta calcul et puis ça rapport moi calcul mental passe non vraiment 76 lelo na lelo na kati wana ba 76 wana voyager na ke ba poto na yeko zonga na ke ba Luanda na voyager modèle na modèle ba province belé donc dans plus de 40 ans de carrière plus de 40 ans voilà plus de 40 ans de carrière d'expérience au lelo zanango tobeta lisolo wana na olinga pena te tozonga sima mais tobeta lisolo ya théâtre au bino boyana bo ramena théâtre mo sérieux bino bozala je crois bien les capes ma beaucoup à titenge sana quand même bon groupe salongo to sala ba beaucoup tani voilà to sala pe ba dialogue contre ça suna sala pe dernière partie voilà na sala pe mo na sala pe ba théâtre belé na le fait titenge sana na groupe salon na sala na joie pe na bango tango tala théâtre au bino bobanda na théâtre eza lelo o tozo vivre nango actuellement eza oza komona différence ni lelo toloba ya sikoyo donc omoni ya kala ngana exemple nga ntango naki na radio groupe nzoyi na radio naye kokuta ebale mondial nakuti bamasumu de brende président nakuti bavie de dunga fura nakutaki bango mais nayaki na respect envers bango ata bazoloba nanga na ovanda ngani yango balinganga nga mingi mais nde mosusu batere na biso ya lelo donc ye ozomona kaka ke neti aleki yo po aza na mutuka azotourne azomona kaka lokola aleki yo mais bango nyonso baza ndenge moko te toza mpe na baleki na biso oyo baza na respect makasi envers biso de ntango amoni ata azoleka na mutuka ve Johnny ve Ntsakala oye so aza na besoin komema te kwake direction mosusu matie loboko napesa ata mwa $20 apesi yo voilà bato mosusu be mosusu bavie wana bango si basila na bango mais leli moto akotala théâtre na tv azomona yo abi oui voilà l'homme qu'il faut na place oyo efali kaka tato azala parce que biso neti nalia na minute nasala mpe role ya bana classe ya bajeune banini ese lelo nakosasa role ya bana classe bana mpe bayesiko basala mpe barole ya bana biso komi ko batata na bango ozomona ndenge eza ndenge makambo eza siko eza bongo mais pourquoi bango nyonso bali kose compare nga nayebaka te biso tose comparaka na bango te bango biso bavie wana basila bavie yango bazaka ko basila ye mona liboko apilipili esilaka parce que différence wana ntango bango balobaka bavie basila eza par rapport ya makambo eza lelo te nde baza na réseaux sociaux ndenge baza na mituka sur le plan matériel sur le plan matériel nde baza na mituka bénéficiaka te baza na mituka na bango yango na monde bavie na basila parce que bato bayebisa bango te bapetio baye sikoyo bakar banini bavie wana makolo nalobi ntango nasomaka bakar bango bazala te voilà toloba bino à l'époque wana balobaka toyobango toloba vérité toyokaka série na bino époque na bino bozali na succès mais bobénéficiaka nango te c'est-à-dire ndenge botrasaki kaka chemin mpo baleki oyo ya lelo nde base retrouve na théâtre toloba bongo baprésident masumu babénéficiaki nango te lelo présidence ebengaka nani présidence ebengaka bino ebengaka nde mosusu mona masumu akozanga te balukaka toujours président wapi président ya ntpc bacomédien bien sûr baprésident saisa kozala na ye baprésident esobe mpo na ndenge ya succès na bango baza nango mais masumu azalaka toujours devant parce que mpo na nini aza référence ya makambo ebele lelo oyo théâtre ndenge eza kokende lelo théâtre lelo na martelé pene yango mingi lelo théâtre ezokende na polémique na kofingana via bacomédien eza exposé
vie à comédien et bon banakali sous-souté, na vie privée à comédien, ils ont étalé dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Ces années, pour les autres, on a théâtre na biso. La plupart des amis bana basi. Surtout les bana mibali penate. Surtout les bana mibali yango. Ou bien yo so yoka papa nsaka la makambwana. Osoyoka par exemple ngalufara ba makambwana. Osoyoka par exemple dadi di kambala tango zaki amvina makambwana. Mais yoka bana basi. Moi c'est tel bon, moi c'est fille tel bon. Oyo tel bon, oyo tel bon. Yango moni bana mibali pe msuba ko copier. Yango no kebisa ba petit na ngaba TBC. TBC. Attention ça l'émission, yeba makambo koloba. La langue tue comme une arme à feu. La langue tue comme une arme à feu. Même si vous avez ça, vous calcul, vous avez analyse, vous avez finir. Donc, de l'autre côté, mais peut-être un chrétien qui a dit que c'est normal. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez normal. Alors, c'est ça le problème. Tu ne peux pas attendre l'émission. Viens John, mamni yo lobaki. Isa sepenanga. Il n'y a pas de l'émission à Salini. Avant que finga, mon coming na lobby ya lobby. Non, faut éviter. Dans l'une de ces émissions, on a bonasisi. Par exemple, Bolobaki n'a pas de émission na coquette. Je ne sais pas si on a critiqué Guinan. Après, il y a coquette, sur mon accueil, en tout cas, critiquer, mais tout est émission vraiment bien. Alors, voilà. Les lots Oyo, Johnny Obimisi Bana Ebele, aux ans les lots doyens, tout papa Yaban Ebele dans Moussalo à théâtre, Yaya Balé qui est Ebele dans Moussalo à théâtre. Les lots Oyo, tant aux hommes de la génération Ezoya. Les lots est-ce que vous avez génération P que les lots relèvent na bino so bino vous êtes na théâtre. Génération Ezoya. Non, bah qu'on soit relève. Espérer que vous relève so bino vous êtes. Qu'on soit relève so bazo tosa. Bah qu'on soit relève on a so bazo tosa. Biso ba mikolo ngo. C'est ça le problème. Si vous avez une ligne de conduite, vous avez un matin, vous avez un bibo, vous avez un baloko, vous avez un bango. Na kuta na bena artiste msusu wa baleki na biso vienga na inspira kana yo na bango talo banda kana batata na biso na mama na biso ah vient na féliciter kayo ozapena kuluto baleki poza pena problème baleki te. C'est ça le problème. Baleki on peut balingi toujours to saka pemene na bango. Akweli mo problème oye ko assister wona mona leki na palo sepela na yo amona zo talaka ba doyeni bale yani na yako ko assister amoninga ngana za leki na olinga ngaka. Vous comprenez? Donc il faut assister baleki yango na musala bazo sala baleki mais pourquoi les lots ba tritaka bino ba doyen mabe et surtout na ba matanga na ba makambo ebele na bino ebele événement au moins cité ba sitaka kaka ba doyen o asala ki boyo o aleki mbongo o askena boyo. Pourquoi vous avez cité la même chose? Na yo makambo lia ba mbongo na sina expliquer ta 1000 fois. Voilà. Na expliquer ngo 1000 fois. Ke baka na mbongo matanga balia ngo pamba mate. Mbongo matanga organisation ngo ezalaka toujours impeccable muta ndekonoso ya kufi akpakunda maka bien. Mais na ba toujours lingala oyo. Moteti nguba batala kina munogote. Oyebi proverbe wana. Moteti nguba batala kina munogote. Soka na kesa la démarche. Président Masuma Tininga qui n'est pas ya président Esobe qui nous doit $2000 kuna. Mais na ina nzela longole ta mwa $10 na lieta na nzela. Est-ce que on a commis ça? Mbongo na tikela za problème. Donc il faut tanga na mnoko pour longole dit bon démarche na salaki. Na zuba taxi, na c'est pour monnaie. Ça sous na ke kuna za na yete. Oh président, viens zelanga na zoya. Nefu ya kene bana 8h, ay ko bima na 17h. Voilà. Bon na pena banzala tena moi restaurant na kota te. Bon so na le mois $10 comme problème. Non. Vejoni betumo batuninga na tuna yo e bye donc yamba yo relation ni lelo za ngona e ya Nicole Bakata na Gabriel na Domazé na Zena la guerrière bon ba libanda parce que lelo oyo baza bateau travailler na bango oyo vraiment bo vivre un bon moment. Je sais pas, est-ce que vous aurez temps sur la Domazé ou attend sur la na baine Bakata. Bakata to zakine na chic choc le nganga. Et Bakata Nicole, Bakata to banane na chic choc le ngenge. Akuta biso na chic choc le ngenge. Azala na biso. Et Bakata to joana na nouvelle le ngenge. Azala na biso. Et Bakata to sali le lieu du théâtre. Na ba wili mam azala na biso. Et Bakata na celle les abeilles. Azoya ko ke polengai. Et Bakata comme indépendante. To la ko kutana na ye. Soka ina akoma pièce na ele. Métier, voilà. J'étais né, voilà. Je n'ai métier, j'étais né. Voilà, continuez dans papa. Abengi ya John, ya osala langa pièce. Azan siko indépendante. Soka bengi ngai na ina komele pe pièce, mais là comment ba pièce na yepe yemoko. Donc on a la bonne relation. Tout à l'heure nazala ya benga ngai pa tunanga likamutere bona répondre. Zena na benga kae
docteur ko benga na kuta le binanga ngam na bwaki sai bo soko tali nani msoto nagi mutu nako bato benga na kate za domaze aza fuinga na bimisi me to benga na tamie bon relation ezaka bien te na domaze bo ezate bo so ezana ninga mabe non na ninga mabe te non bimisa ya reconnaissance te to ba non moi ça me regarde pas ya za na poto nga za na Kinshasa abenga nga akabelanga upa na sambelaka pona bango bazala bien mais tant on le bon c'est que vous avez na moi regret mo te na za na regret pona parce que vraiment no bimisa domaze non ça ne me dérange pas bon moi na nga blaise aza sa tête pas na ngati nga be na bimisa ete wana za mwana bon ça bon c'est na jolie tête pas na biso to format bango te voilà siko soka benga ça va bon so domaze benga te zanga c'est une relation ni na aussi actuellement na Willy Mam Baute ko ya awa, baute ko zana biso awa. Ye déjà na poto la bagi vie, soki na komi. Tala batali boso na ko benga bino ne batunanga. Yo ne vie nanga. De ne to sala na yo. Ko ya ba ya gineta ye lelo, lo bia bengi ngai. Ma no sa sala gi na mikolo wana, place za okende. Place za ko sala ma mpai ba soma ba risel na ba na za ko sala présent. Avant que ne bisinga na ye pena na pona condition bo na ye pena brusque po papa oyanga azalaki malade yango na yaki. Voilà. Mais tala oyo ezabo asali ko sala ata ne fils babi ya muke kota na lisu asali si mazongi na abi vie na ke me kalato mona ngana oya na kini to zaki na to aki bien na kona ba photo so na ko lakisa yo ba photo ezali voilà to tala so ba photo lelo to tala ka ya Gabi mama tumba pour la vérité ya ba artiste comédien pour dévoiler et puis pour dénoncer na makambo ba comédien ba salaka. Et ça on est venu. Non, maman tumba baza ba leki na biso. To zala kuna restaurant moko yeni mtaza asenga bambongo wana. Ngaba ba oyo nyonso na leka na bango na nouvelle oyenge. Ba oyo nyonso na leka na bango na TikTok loyenge. Yeba ke ba oyo nyonso ba Gabriel ba travailler nanga. Azala ngo bon terme. Voilà. Bango nyonso na bango bon terme na na tumbaka c'est bon. C'est bien. Ne sala makamne mo ebi pourquoi sala ngo. Yemo ka ebi pourquoi tumbaka na la na mususu. Mususu na la na ngate ebi tapsu to ko kutana. Ya genetika bato ba lekisi boy na boy. Ngana pesa ga bite bo moto. Vraiment, les locaux, tant que Tozoloba, aux doyens, aux quand même référence, il y a des comédiens, il y a des artistes et comédiens en Bokanabiso, il y a Johnny Tsakala, actuellement, théâtre Nabiso, tant que Babi Mouté Mama Beza, Poison Ezali, des comédiens Balinganité. Surtout slogan, on est comme le rôle hymne national, comme le rôle slogan, des comédiens Balinganité. Tout à l'heure, que Ibutu, Bachelagi Poison, Azan empoisonné, Tokaki Mikolele Kaka. Et artiste et comédien mon moi na bino mo adaïlou ngazaki empoisonné to kai mikolo utu ko le capé Caleb Tukebana zaki empoisonné kaka na mile na bino ba comédien et tant que doyen kon ça mozo kama kamba bon ça fait très mal okuti la moninga no poison pour ça ni pour gagner quoi d'abord ce que les poison mutuna kufa kaka ndongo na mukili tika nzambe moko soto moni mutona exemple période de coquine nzamba bibo ni nazo mona na ngana zuyo mais ko bomba mutu brisque boye or to ka poison teliye netinga yo to vai na kama moko bi afuna bomba vie Johnny akufaneka na sali yoni elote na sali lo na zo mosi na to fara exemple to zakana Jires makungila mon petit abi vie funa longoleka na Jires na sali yoni na vana na ba TBC abi vie funa bomeka na sali yoni TBC na ko bokola bana na ngai eza malamu te yango moni moko kolingosa na ba problème na batute parce que so omoni mutu ko na ba niveau na ibaka tamtu na ozanga na ba ranking na ba wapi maloba mabe na ba yango moni mwana nga Blaise nsaka le lenso conseil papa ibane uzanga na batu kebana ba milier ba Clément Dangi wana ba ndeko na ngai bana poto ba mbuta metro makengo metro apesa nga ba conseil ibane nga uzana ba leki na yo inenga uzana ba yaya ba kulutu banani ozala ka bien na vie na yo parce que tapsu yo critiquer muninga na za blessé blessure wana e ko memaye kwa saloka mabe ya mona éviter na ba problème voilà nani ngakula zalaka na kwena ngabuko yo mona ngabo et puis na tira kana ba leki nani ngana suba non ça ko passer le na théâtre on zo mona ninga théâtre na toujours évoluer mais oui ça ko passer des ranzaka moral na yo surtout ça bon monsieur tala ba thème na bango ba do jouer les choses malamu te et zo pesa nga passe parce que monsieur to ngana ko mitro no mona na ko ba théâtre belé na yebi théâtre wana yebi yango ne dem so na tali bo monsieur so bo tourner mais les rois tala ngo moni que place za ki berere belé et ça la passe mais ceux qui ont bien on besoin malin ceux qui ont bien en tout cas na critique kango mais non na ça ni na benga na bango te
parce que lelo soko yebisi bango ate bino si bosila longwa to komina kilelo yango to tika na biso sikoyo lelo oyo ntango ozomona ntango lobiki lelo ntango lobi baréalité nyonso wana lelo oyo tokoloba Vieux Johnny de son vivant aimons-nous vivants aimons-nous réellement vivants Vieux Johnny est-ce que bazwa tant pe ya honorer yo de son vivant que ba cadeau moko boye ba diplôme ba mérite ba trophée dès que na bon mo boye nazwa tozana yo nanu mon niveau vivant na gouvernement te nazwa ya ba particulier nazwa ya ba zaproka nazwa ya mwana mwasi moko pe Chantal ya honoranga na ancienneté na ngana musala nazwa ya to kanisa ya Masamba ba honora nazwa na ba diplôme ba mérite privé ba privé voilà mais na l'état comme tel dans l'état ne doit salama mbala moko quand on a président Kabila azana na pouvoir na maman Olive ezaki na pays du peuple bapesaki bato mosusu ba brevet ba mérite bazwa kango biso luka ezalaki nango mpe comme na biso ezalaki te mais nakoko s'intéresser te ke naloba mabe mais oyo bazwaki nakoma biso baartiste comédien tobeteka maboko ils rappellent souci non quand même dans musalo yo servir le na bien sûr aux ba mérite wana bien sûr bon netiko ba mérite ba pesa ba carte ya assurance maladie parmi bato bazana ba carte assurance maladie ngana zana ngo na mwasi na ngana bana na nga quand même eza na mérite na maman première dame quand même ils a tout le du nouveau na milieu na no baté comédien kasi yamona na carte maladie wana donc talaka voilà déjà reconnaissance donc comme on ngeza na ba bureau na bango si jamais il y a un problème ba ko intervenir donc quand même ça va na beta maboko na sepela voilà en tout cas na oleka te émission au sang que notre question au Vieux Johnny Tsakala na ote kozana mo si ya défunt Mambré Koko na ote kozana mo si ya défunt Tatuka Lombo. Mais par rapport à l'interview on a la Sakina Bango, ce qui m'étonne, tout est dérangeant, kinga, eza oyoka conditions de vie, il y a ba veuve la femme veuve wana. Oyoka conditions de vie là-bas. Parce que tant que vous citez nos membres Koko, aza quand même collègue non ya RTNC, en dehors il y a comédien, aza pe collègue non ya RTNC. Moi si naye na bana baza abandonné baza libanda. Mais association na bino artistes et comédiens ezali yami balé ko épingler la question on ezali nini baza ko lela jusque là tala mbula nini mambri ko kufa mbula nini oyo Tatuka Lomba kufa jusqu'à présent même Pierre Tombal opération to ki bandaki la mko mikolo c'est l'artiste comédien Pierre Tombal si siko référence ezate ba bossa nata ba place ba kunda bango il faut ko luka bato ba saka na ba cimetière wana bala tabeni soki ba luka nini et tant que il y a Johnny Pazawana doyen et tant que association d'artistes et comédiens ou yozana lokola membre comité aux doyen na musala yango par rapport à détails nyonso nakolobela mingi ya Tatuka Lombo te Tatuka Lombo azalaki plus petit na biso na groupe Papa Lobé voilà mais tozalaki na ye ko se fréquentane mingi te dona kutana na ba occasion mais Mambré Koko to lali na sika moko tolamuki na esika moko tosali na ye musala moko na RTNC donc tozali à tout moment nzamba sala c'est un Mambré Koko place bakunda ye na Mingadi 1 ou 2 je me rappelle pas mais na Mingadi Mambré Koko bakunda bango na terrain moko te ke o ya munene so ko keluka cimetière bo mona te soki na bia tato kesiko na yo okuta Mambré Koko bakunda bango na cimetière neti lupangu ya Mingadi nezaki ba lupangu muta tonga cimetière na ye atidi ya badal ndenge ezalaka na nécropole donc baye bakotie na kati kuna donc soki oye bayebisi yo okuta photo na bureau ozoluka nani oluka photo ya cimetière pa Mambré Koko babiso otala moni bureau na biso tala yango na kuna ya ye mais Pierre Tombal les a te mais nani batile Pierre Tombal baposa dans les a très bien vous comprenez c'est un Mambré Koko aza na famille na ye biologique voilà côté de RTNC to longola parce que le gars après 6 mois non après 6 mois balongola déjà mutu un jour to lingaga mukolo de compte final nego un jour to yebité moi ce n'est azongo na bana na ye mais na famille Mambré Koko azaki mwana ya Luapula le pont na bango to et ali azana bande koné bazala kawana moi si na minute aza na église attendez voilà moi si na ye wana azana bande koté c'est tout sur la bien
yena mambriko babotaka mwana ana charge te bien 4 5 bana mambriko moko ozolwa nanga aza pe na famille na ye mambriko ko pasa na famille na ye mambriko ko pasa na bami je crois que tobana ko solo lango il y avait un ami Médard Lomboto on a d'autres anglo Médard Lomboto toi na moko pe sanga fofé alaki pe na moi lar na ye mais malheureusement sanga fofé ko quitter biso année passée tobana on meka ko solo la ko mambriko ko pasa pe ba mina ministre honoraire Ingele Ifoto tobana ko solo lango un jour que tout il va tila et Pierre Tombal mais tant que sanga fofé wana kufi makamoni sele ko kolala mais comme le bien un jour na kuta na Médard Lomboto na me ko poser problème pour Ingela sana en vie na me ko tuna ye ou en somme avec Pierre Tombal ya mambriko ko voilà na ko me ko tuna parce que c'est pas important c'est notre ami c'est notre frère to me ba me ko sale Pierre Tombal no yeba ni makansine ko lo ba mawana et pas ndeko na pour Médard azan vie Ingela photo pe ministre azan vie mais quand même ba occupé peut tatuka lombo quand même na Pierre Tombal bon wana ngana lobi na ndenga mambriko tatuka lombo soki tolobi tokotela makambo yango botoyeba eske tokobandela yango nanu wapi na ANTPC tokobandela yango nanu wapi monte na mambriko na mambriko na koti mama ANTPC na koti ka mama papa de nous nga frappé Pierre Tombal les amis doyen je ne pense pas man batile Pierre Tombal voilà basala ga ande balé mondial na groupe salon voilà mais peut-être groupe salon a raison na belé un jour au salon donc ba famille penda ya bandeko wana bazana bango merci ko makoki bamusu bamonaka soki so ndeko akufi bobandole na bino boutique na bino kasi akundami na ye Pierre Tombal nini parce que bandeko mosusu bazoloba ke ezala ta mwa référence oyo bana bazokola ou bien bato mosusu nde ezalaka mwa mbula oyo to dato akufaki oui c'est très important ya kolukata Pierre Tombal kosalaka bato wana na ndenge ya organisation fo kolamusaka biloko wana neti batatuka lombo wana mpe ANTPC mpe participe na matanga pourquoi pas ya koluka mpe ata mwa partenariat moko boye basala mpe Pierre Tombal na ye quand même eza yango na nzela malamu baide ezopesa tokomeka ata kosolola kosuku na kovanda bona pose problème pa ya président Masumu est-ce que ata partenariat moko ekozala te ke mpona kosalela bato na mpe ba Pierre Tombal baza baartiste na biso tomeka na kosolola voilà tokomi na biso na suka papa Johnny Tsakala lelo conseil nyongo opesa lelo na bana na yo bacollègue na yo bandeko na yo ya théâtre nyonso par rapport au ndenge théâtre eza kokende souci majeur na yo et puis conseil oyo koki kopesa bango na ndenge musala na bino bolinga tant que yo za boye oza na envie message na yo to maloba oyo koki koloba na bandeko baza kotala biso ba collègue na yo ekoki kosala bango bien quand même l'unité rend fort et fait vaincre l'unité so toza uni tokosala mosala na biso malamu kitoko makasi mais so toza éparpillé tokosala mosala malamu te soki bajeune bosala mosala na bino bomoni ke biso badoyen boza na besoin na biso bohésité te kobengaka biso parce que lelo nzonzenge ekoma so nabengi vie wana nakopesa ye nini ata moso komona koluka kosenga ba100 badesa lelo nzonzenge ekoma na komi yo bombelaka olobi ke vie akoya bombela ewo kobombela ye non peut-être monga nayebi te yo nano approche nga te obanga poani benganga oyeba besoin na nga taso mpe na oya na nga na tourne nake nanga oyeba nini po eza mosala na nga okobenga nonga mpe na ye na tourne nake nanga mpo bato ebele babenga mosusu tosala baémission bamosusu baza baexigent abite nga kosala nanga émission ndi fo bombelanga batransport banini banini me mosusu mpe batebesa koya bo ayelinga vie yo eza vie na ngai ya ntongo tosali kaka émission mpe le mosusu nga mo mpe napesi susu transport akenda ozolanda so nguna motema ne esepeli asali tour aye vie nabombelaki yo mwa 10 000 tiata na poso omela ata babeaufor na voilà azala bongo mais soki eza nango mpe te eza nango mpe te nasala mpe émission na bapichu mbwama omona mpe pichu mbwama mpe vie na na mbongo te zwa kaka 5 000 nazwi kaka. Voilà, merci beaucoup. C'était là les doyens icônes du théâtre congolais, le vieux Johnny Tsakala, Alliance Mutakala, d'être échangé à Guinée. Voilà. Tout ça l'analyse, tout ça l'analyse. Ah, n'a les kilos qu'on a osé à Tepo, Vesson a les kilos en tout cas, c'est l'émission des acteurs côté. Et il y a Dadi a des moutonnaires, et il y a Autobala. Moi, c'est une présentation. Et ça, l'émission, c'est mon macas. Et ça, l'émission, c'est mon macas. Parce que ça, moi aussi. Tant que Dadi a ça soit invité. Moi, ça, c'est qualité. Bon, c'est comme moi, ça, on va faire bon.
akofanda kaka bongo mwasi vraiment oyo atika aza na makila na mai. sikomoni bafemme veuve mosusu bamibimisaka te eni mpena mibimisa epuis asaleli ce n'est que normal abali na ye bakangi mpe lopango avai na ye sikoyo eza bien avanda bongo sikoyo eske aza mwasi mabe bongo nalobi na yo soki moto akufeli mobali okobala lisu te ekoma lokola na bacomédien ekoma lokola bongo te nga na encourage eloko wana ce n'est que normal aza na bana il faut quand même s'occuper na bana ona na nga s'occuper na bana bune boninga avanda ka boy oyo aye kuna di nga na kosepela na yo aza artiste comédien bazo sepela suna ye abimi no kaka tiki yo oyo akoya kuna kapanga na ye kuna non eni na luka dalisa zane so invité na bima na eni boye bomeli na moi $30 moko non wana mabe mais luka tu moto ko assurer vie na ye ce n'est que normal la balle moi na beta maboko Gisèle pas gobane mabe zate mikoso na ke na jolu nga na zo bima na jolu ya zo kota mama ke wapi mutu mana ke landa mbongo moko to na bi problème zate atakutu mobali mabe zawa ata mobali robana on est moi ça pululu pe aza jeune quand même du côté là na lobby na yo donc par rapport à ça et puis et la moussa mon ils appellent quoi moi NIP a réconforté ba sœur na yo mususu mais ça l'était que vraiment mususu soki yo kufeli mobali yango akufi yo bano vanda kaka non oza mutu il faut quand même bala o connaît ce qu'on bala note lo ba yo mom to lingi mais so occasion monani bala na yo ke na yo premier temps voilà. Merci beaucoup, Vedjonita Batorina Souka, un mot de la fin pour Nabato Balandio. Merci. Numéro de contact, Merci, Bambote Mina Blaise Nsakala, fils à papa, na moi Andrea. Na pesi mbote na New Jack, Nsingi Mwanza, na moi Soutete, maire de mer, Mbuta Metro Makengo, na kata Suisse, New Jack passe na kata Lausanne, Mbuta Metro na Zurich, Makengo Metro, Bambote na yo, Clément Dangi. Bambote na yo Clément Dangi, na moi Eliane Mbimbi, na kata Londres, Willy Mambo, na kobosa na yo te, talaka kozali na motema na ngai. Marqué ba TBC ba liaki avance ba ke ko sisa biloko ndako kuna kolia même si tozali na bi o salaki ponanga. Merci Willy Zena Lisaka, bambote na yo